artiste en danger na ye ya kimuyibi abebisaka réputation na biso abebisi na réputation ya famille nanga grand frère nanga aza cadre autozwa pension azo komanke grand frère nanga atoloba na bato alobi yaya Yandi Mosi si akufaki kala na Afrique du Sud azoka soni kokenozwa ebembe na ye yango moni mon frère soki natangi kombo ya chaka Congo te même na matanga ya nazolanda ya de fao na yoki azoloba ne répondez pas à la téléphone ngana lui voilà les escrocs na koloba à la téléphone donc okozomona ke escroc elo mutu mobimba ngana wangani ye ndenge lita bemba wangana ye era yakawa batuna ye chaka Congo alobi na yebi yete ake somba kwanga munene na bakongo ya kocha okolo kwanga c'est un voleur ngana lobi yango ebike ba les informations déjà ba nanga le do ba na parquet Bobi Margot na anaba bana tembia ko sakanati bake funda Yandi Mosi bake funda nazo bien information le c'est le moment bobenga Margot asa elo kolati parce que est choqué elle dit papa na bango parce que bana ba yebi comment nazana papa na bango na papa Yandi Mosi la lobi que Yandi Mosi ba finga voleur akela sa papa na biso mo yiba yibeni ero wa yibi Yandi Mosi na yibite le tout pendant qu'il y a des mots. Il y a des mots, c'est quoi le problème? Maman les doit aller avoir. Ma soeur qui s'en va ya maman les. Maman les le cinéma ça comme on est au souvenir de Gunayo. Na moni papa il y a des mots c'est sur na y a en tout cas santé za madame. Ndine ko kuma mukanda ba ya Fondation Abeda Sour. Fondation Abeda Sour. Lokola bazalaka na bolingo munene a décidé de évacuer Yandi Mosi, même la photo. Mais va éviter qu'il y avait un conflit entre Fondation Abedasou et la Fondation Maman Denise. Parce qu'on a un partenaire. Dans le dossier, la Fondation Maman Denise. La Fondation Maman Denise, dans l'agence, il fait le voyage à la malade de maman qui a fait ici. Quand il est comme il y a un singa, il y a un rapport médical de l'Unisawa, ils ont déjà expiré. Les deux bandas qui démarchent, na Ajouzwa. Deuxième rapport médical. Tant que le docteur a fait un rapport médical, il dit ah, c'est comme le côté de Camboyo, il y a des mots à voyager, dans la confiance, les Binza Baboussa. Après ça, le bandit va émission. La télévision, on a posé la raté. Moi, si on veut m'appeler ça qui m'a influencé, ma maman et il y a des mots, c'est Aïcha Okoko. Aïcha Okoko, il y a une action, il y a ça, vraiment, Batobele, Balandi, action maman, Aïcha Okoko, maman Tina, Lessi Baye, Fondation, Batobele, Bayaki. Tango, tout ça, image, moi, Naye, Akomiko, c'est lamentaire, ah, papa, n'est-ce bino tika papa na biso ba télévision to se bana ngote ba bengi Yandi Mosi fandi wana Yandi Mosi a fait comprendre bango Yandi Mosi fandi wana ni ko soli to na ibisi na mona Yandi Mosi noeli na pa Yandi Mosi mais papa au moins de ko na yawa Yandi Mosi azo voyager nga nzambe akotika ngate Dieu va agir na Yandi Mosi to lekwa mikolomuke kaka na émission on est le baki o bazu filmer maman moko boye maman nguli mutia monene Fondation Nathan alanda ki image wana oyo amonaki Yandi Mosi c'est ça qui bien été ndé eko benga Julien Kabango na beko benga Julien Kabango pourquoi to boy que des émissions les ko dit moi ba demande ne ba compte non cette émission de ça là kaka mise au point maman wana depuis que non ngana zo faire voyager Yandi Mosi na extérieur. Bokenina 5K parce que le rapport médical à 5K c'est la cas valeur min l'ambassade. Maman batabou ça bon et même ceux qui bon routine la routine le rapport médical il y a Yandi Mosi na Turquie. Oba ba traduire no ya anglais na Turquie.
Mama wana bayebani na Elombe, papa Elombe sukari. Abi abino bozokumisa makambo en tout cas, nga na décidé na faire voyager ya Ndimosi tsaka Kongo na mwasi na ye ba kenetiki ba zwa. Lelo ya ko kusambela mutu te. Papa na biso Elombe azali point focal. Comme ça tu comprends, azali point focal ya Fondation Maman Denise et pas ba comédien. Papa il y a des mots papa na biso Elombe a lobby na moté diapo et ko yate. Parce que ça sera une honte que Fondation parce que bon c'est le mot de retour des et il y a des mots aussi abima qui na agi par banque de moyens. Parce que va dire si ça pour le banque na de là tangu mama wana abantu bandi ba démarche tangu Elombe yoki biso tozaki na 5K le temps ngana ke somba chargeur Elombe azui akendaki na ndako ya Ndimosi pour fondation avec ba nembango baba na ba démarche. On ne cache pas on va cacher le Congo. La femme de Yann Ndimosi a dit que na Elombe ça ne tient pas alors qu'il n'avait pas inquiété. Yann Elombe a dit sur la 5K nga le temps na kende ko suma chargeur azui Yann Ndimosi ba kende na fondation. Na bengi Yann Ndimosi za wa ko bazui ngai toke na fondation na ndabiso. Na komi na fondation na tu robi Yann Ndimosi o Yann Ndimosi za wa te. Na benga téléphone Yann Ndimosi papa kaza na kati yawa. Na tuni ba soda on Yann Ndimosi nani Elombe na kati o na kati bibliothèque. Na kena ngai. J'ai compris que même Yann Ndimosi il y avait déjà des caméras, c'est déjà préparé. Balancer à lui sali message de la presse que Yann Ndimosi voyage c'est lundi. Lundi à moi les guides de Yann Ndimosi à ce voyage. Tozongi babengi biso sous la fondation pour pas ça Yann Ndimosi mbongo ya passeport. Tokena ngai na mwasi Yann Ndimosi na aner. Tokoma na aner tozui babenga ngo ce qui ba fiche quoi ça fait formulaire. Mais bataner ba tuni Yann Ndimosi Yann Ndimosi makamwa no bado salaka est-ce que bobi passa mona abia ya mutu na ngai ye de tabaranaye et là mo Yann Ndimosi baki o voilà ce qui batwe ko tika biloko azo nous pesa en tout cas Yann Ndimosi est très bon so batini les 10 000 francs to $10 faut après à $5 ce qui va y na loso moi et donc parce que pas faut comprendre ka banda tongo di poko ça c'est musala mo côté n'évitez ce que la pompe essence Yann Ndimosi maladie parce que pompe bâtir l'essence banda avec la zando aller en trois côtés on a Yann Ndimosi était très bien en veille tangu to sili kambo ya kopesa rapport ya Yann Ndimosi na Yann nani na fondation. Maintenant un problème qui s'est posé problème ko yaki wana et comment qui faut la vérité to comment qui ko banga entre fondation première dame parce que ce qui biso voyage tant musu ngana na romoni là na sali deuxième plan ngabi moni ndenge mama Denise a fait voyager Yann Ndimosi surtout na report ba ko kambi kabiso tu dois dire sikoyo tout ça la deuxième plan tout va passer pour na biso mususu autant que na report ba de voyager to longo wana to kei na agence na mwasi Yann Ndimosi ba ina to na passeport ba ke tira ambassade to komi na ambassade to tiki ba passeport benga ba ambassade mais papa mutu malamu tembe voyez Ndimosi voyage quand tozeli yemo Yann Ndimosi akei na ambassade tangu Yann Ndimosi akei na ambassade a remarqué que basali refus ya visa ici Yann Ndimosi a perdre espoir ndakomi na pourquoi Yann Ndimosi benga papa chaka nanzo déjà bien te na pinga visa na bi courage et pas maman fondation nata espoir za Yann Ndimosi a commis ko konda suma kasi moi c'est à remarquer que peu mané chaque bouton m'a changé parce que déjà Yann Ndimosi a perdre espoir tangu mama bengai to ke nimbango na hôpital souvent parce que AJ non na 5K ba pesi déjà biso rapport médical o go faire voyager
il faut kolandela ye tozozanga mbongo ntango so moko esika ya ndenge osabi voilà nga natalaka numéro ya telefone na ye papa etima azali cadre na DGI nga nayebi papa etima mpona ya ndimosi te ezali bebo bayebi dani bokombe tsunami ntango kokodioko abeli atinda biso epai ya etima acontribue papa wana alobiki boya na bureau toke na bureau ya DGI na esika oyebi DGI ezalaka nokobozela awa te naza na bureau na ngai nsima ya Forestcom pembeni wana ana bureau ozeli le papa etima acontribue pour kokodioko pour kolobake nga nayebi papa etima mpona ya ndemo c'est faux maintenant tokomi na première mbongo na bien papa etima kokodi nani ya ndemo si santé zate ya bien te tinda biso quelque chose pour te son bakisi non c'est faux ya $3 000 bakisi ya $3 000 ya $3 000 aba elo wa bomba bine zana ngawate même ce qui papa etima anga pesa mbongo pa na ngai ayibisaka monta pesa pa anga pesa ya ndemo ngai bango ingo la sake déjà ya ndemo si a mon état vous ngai bilisation ndenge ni mais ezanga orgueil soki na fungula pare na la sibino téléphone nanga bokamo ba numéro na zala ngo oya ndemo zana moto tokomi jour J o likambo o ingo ko ila biso nana moduga témoin Mariana la torti témoin abifié ya ndemo za biete moi si abenyi ngai ayi papa yaka okete ya ndemo toke l'hôpital ya ndemo sa boyi to bondeli nde neko benga docteur oya semka zela parce que zali zela papa ime basa ya kanga binango wana sa ye ndimo za éviter okomona docteur Kienvu voilà papa ime okotanga na message oyo na komelaki docteur Chaka Congo akomelaki docteur le 21 décembre 2021. Alors bonsoir docteur. Pour le cas de Yann Dimos, ça ne va pas. Docteur à répondre, alors veuillez l'amener aux urgences de CMK s'il vous plaît. Je pense que c'est mieux, comme vous dites, qu'il ne va pas bien. Chaka Congo Alobi, merci beaucoup. Docteur Alobi, je vous conseille de ne pas attendre demain matin. Je crois au docteur Kianou, à SMK, il y a d'autres qui étaient Yann Sayebi, parce qu'il y a nous, c'est promis, c'était quoi? Tout ça, la capacité, c'est 100%. Yann Moussa vivait 20% pas ma capacité. Docteur, moi, déjà, danger, ça. Mais vous avez des mots, c'est pas pour la guerre, VIX, dans notre tour, c'est né. Tout bon dia, les mots, c'est moi, nous sommes non, on va dire Julien Kabango. Aïe, te convainc qu'il y a des mots, c'est OK, na SMK. Tant que na SMK, le big va pas simbayer $4 000. Caution, il y a $4 000. Tout bon dia, des bingambo, il y a des mots, ce qui boye, il y a des mots, c'est ça, Congo. Comme tu sais, maman Olive a été là. Tokena, hôpital maman Olive na. Ceux qui n'ont pas ces exemples, n'a pas héroïo. Ils allaient pas vraiment. Quand on a bien maman j'ai le canal, na buto na buto maman, c'est du bongo. Soit en bilan soit une son bang bang. Na tokena agi, il y a des mots saboyi agi. Tokena ngale ma, il y a des mots saboyi. Ngabo, to bimina Julien, to bengi maman wana. Fondation Nata. Maman a un problème. A pas passé une bayan des mots sur $4 000. Alija parlé na yo pesa le docteur docteur je prends garant na futa $4 000 aux soins parce qu'il y a des mots si bâtir l'ambulance on a boy na ngai on a linga goyawa na boy ko choqué c'est moi qui a filmé tout na AJ j'ai les images negazo matana ambulance akena SMK tawe na SMK akiti docteur abenga sa Congo. Et un des mots aussi, Aza atteint à Corona. Moi, besoin que ça y est, ils allaient. Parce que bien sûr, le lingue, tu sais, il y a des mots en quarantaine, la semaine en quarantaine, Bishop de Longo à 2h du matin à 5K, docteur pour la motion du Canada, c'est de laisser passer pour permettre les gars, la boutique pour la couvre-feu. Donc, il faut moi, ça y a des mots aussi, il y a des mots, c'est un dame. Je suis Julien, tu l'as dit, la Libanda. Les tantos qui ne pas maman n'a limité. Maman en tout cas nous a pas moulé.
Maman a la quitté, tout le monde a 5 heures, maman a remis $5 000. Abi, vous faites $4 000, $1 000, nous avons voyagé. Quand vous avez besoin, il y a ici. Julien, Amgolenga, maman a remarqué, ah, vous avez un aussi, il faut que vous bombardiez la montée. Quand vous avez atteint, il y a Corona. Après, si vous avez un kiss dans le bout, vraiment, je ne me sens pas bien. Maman a dit que si vous avez un kiss, il y a Corona. Vous me dites que vous avez un zéro. Moi, je suis un salami, donc il faut $4 000. Natongo maman benga bisaka Congo yelanga passeport ya ndimo aussi passeport na yo passeport ya Julien ya na madame boken de France parce que na lingite que on a besoin de décision il faut que na bengi ya ndimo aussi ya nos passeport za liabo passeport des alina agence et sika agence c'est maman Denise ya c'était bango na kominga mona yawa bo pela ngai passeport ya agence et passeport ya ndimo parce que maman ya ndimo banda besoin ngo il n'y a pas de suite. Nde sika sikoyo papa elomba zali point focal ya fondation ya Baptiste Akomele. Nde ba bengi papa elombe sikoyo. Tama bengi papa elombe bambele kuna na éviter. Nde ya na elombe ya ndi musa iko komana parce qu'il faut ba remettre passeport pas ya pour to voyager. Namona ya ndi musa bi papa si tu récupérer passeport mais biso pe na famille to saki ba démarche moko to kena na Maroc ça demande de 18 000 €. On n'a pas de problème to fait na moi na mona kaka ki nani moi sinaye abi moi ba ko sa kona ezali abi kuna okota te to ko kama covid moi kota ezali te biso ce que to compter ba démarche ya biso ya France yaya na ye ayebisi mama ke mama biso pe awa bien sûr bien déjà maman on a monté malamu malgré tout à remettre ya ndimosi mbongo wana oba kenengo na Maroc. Combien? 18 000 €. 18 000 €. Faut se utana na dollar ce qu'on va faire ba pays. Wana na yebi na ngati. To comme na pourquoi ya ndimosi kuna mwa ko côté na zona zoke zote ya wa mwa ko tawa ezate ngabi nzama ko sala biso to sala tout kaka les soko ya mwa muke parce que le docteur ya mama peki biso aza direct na ambassade de France ça ne pose pas problème. Maintenant papa la biso lombe ba traiter bien na mama fondation na tawana ay bise que non bino ko na kambuta en tout cas ngana sepeli na faire voyager ya les mosi ça va comme on a Julien na moi c'est pas que de France moi ça y a des mots lelo papa ilombe azali double casquette as avocat azali focal ndenge ba yokana kuna na fondation ndenge ya ndeza kei ya ndimo ça que na Afrique du Sud kaka na lamba ba kutila kiye pas aux valises non ba benye bango na oh maman ya ndimo ça que Afrique du Sud anga des sols parce que zo banga mingi ya ndimo ça comme Afrique du Sud téléphone ata to bengi téléphone ayamba kati to za na représenter biso en Afrique du Sud comme ne fiso peleni nde la tindi ya ata sali tout la pesi adresse ya mwana ya ndimo ça tindi nga adresse ya hôpital akena hôpital ayikuta ya ndimo ça kala lamba oyo ayilaki fiso peleni ndo somele bilamba oyo ya ndimo ala Afrique du Sud c'est fiso peleni comme qui contact de talaye nde grâce à fiso peleni na ebisi ba parce que ya ndimo ça ba Angleterre moi esike bato ko ba ibete fiso peleni da yebisi bata hôpital ke omoni oyo azali grand star na mboka na biso grand comédien nde a parti bazi ya ndimo ça en considération nde boko yoka makambo legaki ke ya ndimo ça kufi tout ça effort wana soki kamwe ko quelque journaliste baya kapana ngai to benga ka fiso peleni de akesa la émission na ya ndimo akufiki to benga ya ndimo ça mo téléphone mutu na ngai oyo fiso peleni na tunga metaka kongo mais curieusement on est il y a un problème il y en a ya ndimo ngai to na problème te ngai dernière rencontre où ya ndimo singa na ye c'était na Saint-Cas ndenge alobaki na pole pesa benga wanga na ngai et c'est wanga na yebina na ngoti parce que on était bien avec les gens de Mos. Naibisi moi aussi, maman, mobile na azoya vendredi parce que moi j'étais en contact avec Afrique du Sud. Moi c'est avec papa ko bangate
to soma ke sans kaka to zwa mutu na yo na report na ndenge bagno zwa Yandi Mosi na report ngai na éviter banda Yandi Mosi aya kisasa ata kopesa nga bonjour ata Julien de daki to monita sinte même maman oyo abimisa ki mbongo wana oya 20 $, inaka 20 $ te abimisa mbongo ebele na SMK mbongo ebele na tini jile est-ce que Yandi Mosi bengi mama oh nana bengi mama te o sa bien ngamba tuka tuka bengi ngate na kosala eloko moko te ndenge kozwa bayebisi ngai que Yandi Mosi osala point de presse ndenge boki Yandi Mosi loka lobby soi-disant hier ndenge moko boye abengi ye abio te tsaka kongo alanga 10 000 $ na ngai ete mutu kwa tambula kawana za mutu ka batanga mame waso bande kuna ngai Yandi Mosi est très méchant venga mais na lelo na boto blessé ye conscience na ye to sengeli partout parce que baté belé na zozwa et je crois nani papa aimé akutangela bino message ba muso bazana ngo déjà message ya mwana ye boyoka mwana edoko nini après et nini ndenge papa na biso Yandi Mosi voilà voilà et on tangela ngo message ya Noeli Yandi Mosi message à Noeli le 15 février. Bonsoir Papa Chaka. Je vous prie de bien vouloir l'excuser s'il vous plaît. Malheureusement, il ne sait pas gérer ses émotions et c'est décevant de voir à quel point il est facile à manipuler. Je lui ai quand même parlé, question de lui ramener à la raison, bien que c'est trop tard. Vraiment désolé, nos sincères excuses. Batabi français. Pourquoi moi n'inga ngode? Limama n'inga parce que français la boy pas ça sur TikTok. Bonsoir papa. Na sengi na yo olimbisa ye. Yena. Nene olimbisa ye nani papa. Papa na ye mwana na ye. Papa na ye Yandi Mosi. Mais ezaka likambo moko ayebi ko gérer ba émotion na ye te. Mais ezali likambo moko ya mawa komona tina ndenge ba manipuler na ebis aussi bon na lobela qui est quand même hein na zongisa ye na raison mais et comme déjà trop tard vraiment esali biso passe to sengi olimbisa biso zo ko comprendre mwana liboso ya Yandi Mosi mwana alaka na papa na ye mwana ayebi ba ennemi ya papa na ye mwana ayebi ba tata ya papa na ye mwana ayebi nana azaki premier na papa na ye et donc moko na bosa donc moko Yandi Mosi je crois que bobe dans yawa jour Yandi Mosi abenganga na 2h du matin papa osuma tindeli ngai convocation na tribunal avec bobette ngabi kubanga te Yandi Mosi abengaki famille te abengaki baninga ba comédie te o batondaki na salle wana na tongo Yandi Mosi pleurer ngabi Yandi Mosi courage to comment avec bobette on a ba image on a boy ko blessé monde yaki awa banga ba projeter on na KGA au monde que ndenge ba manipuler ndeko na Yandi Mosi c'est ba fundi ngana li parmi de ndo ba masumu ba longola pente ceux qui ba manipuler ndeko na biso Yandi Mosi mais azali quand même un responsable même reconnaissant comme ce bobo ba mola mingi na ba Facebook na zwakaye na keta museko da fleuve na côté alimentation sur la sumo li pa ngana subi paye tokeba wera na ye frimba na kama mara mo sibima ndeko Yandi Mosi eko changer vraiment en bref pour place à Musala notre frère était manipulé ou a manipulé na sengi na biso des informations déjà ba na ngale do ba na parquet bobe Margot na andaba ba na tembe ko sakana ti ba ke funda Yandi Mosi ba ke funda na zo ben information le c'est des moments bobe na Margot asa elo kolati parce que est choqué elle dit papa na bango parce que ba na ba yebi comment nazana papa na bango na papa Yandi Mosi la lobi que Yandi Mosi ba finga voleur akela sa papa na biso mo iba ibeni ero wa ibi Yandi Mosi na ibite mais awa ans lezolo
baba mongita bate belo ba comédie ba contribuer pour la démos ngazo do ba dikama démos so bien nous atteindre 10 dollars à plus 5 dollars so en tout cas côté ya démos mais ndenge mona lobby il est manipulé dans ma cambo mais ça qui est au côté même pour votre information na benga qui fondation ya maman Olive fondation maman Olive parce que papa to tina ba mbongo na biso et pas ya démos ils ont fan le joko ya makambo to ko politique te comme on a dit maman Denise ngana remercier ma casse parce qu'il a sauvé mon lit, mais il y a des gens qui ont géré l'émotion. Mais il y a des mots, c'est mon frère, même la tombe, mon image, il y a des gens qui ont sali pas mon guitare, n'a tenu tout le bandit sur comédien, message mon guitare, tenu le bruit, pour en tout cas, bref, la question a vu nos réponses là. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Colimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés.